Denga Bolinga, je crois ça fait longtemps. Toujours à sous pénaté na ba émission parce que avec moi discipline mouki to automètre par rapport à la polémique mo ya buzoba et ça a bien été au monde mutalobili kambogo été ne tout ça l'émission na yo mais au monde bena titre mo bovna ADT a fini musicien ADT a lobibo ok na 4 temps ba do talango ya na bon contenu en to lingi suko to chama hors de mo betant to so anombo au combien l'émission titre Matika son reçoit ADT nous sommes la sommaire et ça peut bon comprendre les citations oyo il y a départ à musicien na lo ba vérité lelo ba témoin na baza ba vie rojani même pas ta témoin so tuni kako likamba roloba le roi de la forêt qu'on ba ki aloba na été alobate ça fait 3 ans c'est depuis 2012 to gérer ba départ à musicien par rapport à Fleshingeta beaucoup de musiciens attendaient et puis Zaka Yaricha Keto on dit Remero Zaket il y aura d'autres oh déjà yo po ebi ba la liste oh yo pozo sala ba kende mais na aéroport na tela ki na collègue na bino na Noli Tambu nazo kende kin sur les rois de la forêt lobby na beta concert na décider yemta décider pour na ba préparer na za akité na yoki message na eli président na ndi Richard lobby boye habité oh mais Richard za professionnel mouvement za professionnel so aye tout cas na une semaine so répéter beta ne concert pas de problème station on a côté à CD nazo on a côté à CD kolo te nanozonga trop par rapport à ba mabe otala ke mabe ezalaka tous les deux côtés ou rappel supporta mamebele o ba leader musu ba ko supporter te yo musicien na carte orchestre ebi yo ko botana na leka madame ya patron na neti ngabo na bot na leka bon voilà na fermé parenthèse tozana mitema to gérer pendant 3 ans tozana ki to sauver dans album elongwa kende comprendre départ ya batu ndezo balanga na monaki na line la monki na moni lettre ngana mona lettre déjà avant nandenge ba composa kango na manuscrit bazo koma ne bazo ya na ero ya so tuni vie moni poil ngoleka na TVT ngana 11h25 to vandi bo na résidence à président abi vie moni prépare-toi na 16h ba ya otikela lettre d'émission Richard Longwe ADT na habité ba question na ngai o na opposé na habité sur les blessures to gozala ba question normale pour na ligne siko to solo là Manaoya sur émission longa ba bébé te longa bébé il gamba osilikiata muta silikaza sans maîtrise mais soit muta silika ebili kambo elle gamba osilikate na répondre à la question parce que tina autorisant ngamo pe na zuba appel belé ADT fukoloba bozoloba tezo sala bien te biso ba fanatique tout ça situé wapi to bo mekana nous kolobana parce que ba déclaration mususu pe zo zalaka tant bozoloba te bozo accumuler yango être d'émission donc bref biso eba yango de avant. Parce que la citation, je l'ai dit, je l'ai confirmé, j'ai même ma main à couper. To gérer au Banda 2012. Et puis, moi, quand je to gérer Banda 2012, yo est bien. Des provocations, des mauvais langages. Nga ba refulanga na héritier, oui bi. Ba refulanga na héritier na brigade même avion to zonga. Petit nanga Florine, petit nanga jusqu'à Kapai ba ba ma salanga ba papi ba kems to ba ebi. Héritier pas la ba ma bête. Il y avait belé pas ça la que wera supporta. Et to gros appel décision ba longo ba pp suspension ba ista ba buki ba toison d'or to ki ba couleur ma ah ma belé ou rapporter jaet yo ko lo ba mabe héritier pa wera nga yankin to kakol to ko no lo ba mabe héritier pa wera héritier za musicien différent na biso aki différent na biso héritier van na ndaka wera sani ba chela ga ya liaka ala la kuna nga ala na ndaka wera te kako ala na ndaka ya wera vando vanda kala na ba flamme on comprend ba est différent héritier qui neti considéré ko la mwana ya wera biologiquement mais avec neti yaya ozo ko na ba exaucer éducation hermobwe ba na ba exaucer tala la contrôle ta ba devoir biso za na chance wana te on comprend donc wera la ki na mu héritier ko sakana te o na musolo bili kam héritier lelo lobi na tongo solution aux amana ngote po wera linga ai asala pe ba ma azaki pe kama la mute asabe ba ma bebele o biso to côté là o tout na zoka kamu ko exceptionnel tout zoka ka ya brigade mutazoki sa e bo tala l'interview mo eleki nani na après conférence petit mot qui samboka mutazokisa azokisa brigade a muteritier na automone na conférence wana na boya publier vidéo yango azo petit wana na âge na ya manqué wera tu vois est-ce que tant ba manqué wera héritier mtatini ba ngana ko mona lettre na 20h na répétition ba lobo che parce que ADT mtazo s'occuper na mambo tele internet na mona ki on a 20h puis na zo ki information ba ngaba no sala
il y aura de la forêt chantage et le peut le bien autant dans le bango likamba buka lupango le maki le bas les polémiques thématiques pour battre bando finga suyo pour tout le baga vérité pour le bas vérité moi je fais que mon travail batamaele na komba batamaele er mo baya okoma bazoba makamba ba Facebook on a gazane muto mayele mais akomi zoba pour na Facebook on va discuter pendant les kamumbo ya ko discuter te ne di likambu ya lettre ba finga biso beaucoup musicien avec te mais babo sani ke mutatini lettre d'émission ba komara d'émission na machine te ba sa desra na société ou ba ndoko sala démissionner nango mais ba descendre na mutu critique on les a te ba tel gars côté parce que les gens sont derrière pour nous wenge musique à maison mais wenge musique existe rapé continuer à exister. na lobby na bino makambo changer yango na tuni o telemina ye aza camarade na oto ndeko na yo yo mo mi juger place aux allez so aza camarade de bengingo yebisinga so baza ndeko na yo bengo yebisinga merci na bino bampanya muna Vincent Benkelanda émission ya yi mun ke matika songo mutuna benu ben zolara tro ben kina kudila matika songo kele wapi avandaka wapi munu ya mume kwesa akeba mwa kikongo sala kama biende bazu ya ola o ezoko kanate merci na bino lelo na beta shomoro boy to beta lisolo na ADT yankipo to yeba ko solo na ye to yeba ba cuisine interne ya maison mère. Qu'est-ce qui se passe juste dans la maison mère? Problème est nini. Départ il y a héritier, départ il y a Olivier, il y a J'aime Rose, départ, déplique, banane tout. Lelo, on va en parler avec lui. Toye ba kosulula, toye ba mabezo utawapi, trop bazolo babango batabiro, ADT, Docteur, Monip. Pourquoi Batabio Basala Balonga? On va le savoir aujourd'hui avec ADT Yakimpouy. Merci de la nation l'homme invisible. Merci à toi parce que Moussala malgré moi il moutezo beta mais Moussalezo salama toujours elengi. Merci na Pichumangaya Otozana ina kin awa Pichumangaya Zampembe moi Zampembe. Cela veut dire que na habité quoi. Eh papi gan muntunangai na lobi natala awa. Natala okoto na préféré kotala na katikati pour Roger Luma Lobara mama biso legi mama bino na Rolamba wano tuni eda eloka bibi shikiala o na oyo ezoko kana kaka te matika songo très fort biso to malola ba Messi o sopio pese balache o mbiaka na bino mukolo na bino po ba ligne ngo bo landa lelo leza ba biso to tsalian na ba chekele pete na ba Hervé making of o biso to sali. Merci Nabionia Sabozolanda. Merci partout Merim Bate, Papika Bakiriko, Jérémy Samakota Mtunangai, Aimé Bidosha, Binonia Sabolingara Matika Songo. Yabino Koveve Kanka l'international, Kovove Kanka l'international. Il y a eu un la pression botte. Cela veut dire que Baolia, Baomela, Bao Sepela. Si Malango Bao remercie Nzambe. Tant que Balim Tangande wa Bossa Mukila Bazuru Fotika na Bango. Picho Pacha Sotali Konko na Norvège. Totali Samokil Ver Kasangul. Tolika. Ok, merci. Naba fanatique. Notre séminaire annonce qu'aujourd'hui on va recevoir ADT Yakimpouy. Oyaza quoi assumer ba fonction ebelé na maison mère. Et puis yaza peut quoi assumer ba fonction ya ba départ ya batou, ya kokotsa batou, ya baninto. On va le savoir aujourd'hui. Boyebi ke ADT aza vraiment mikolo kolinga komona na TVT ni na site mo commun biso to jouer exclusivité par rapport ya musa na biso na par rapport ya valeur na biso ndenge ADT apesa biso lelo to so la bo fungola vraiment matoyi po ba vérité ezali anena ebisa bino quoi ba vérité ezali ya Merim Bate ba vérité eza makasi banda tangi ba vérité ezali ADT Yakimpouy boni. Bien, Matika Songo, bébé. Très bien. D'abord, on a respect à fanatique Nabiso et à Wenge Musique à Maison Mère. On va à travers le site Nabino. Et puis, voilà qu'on appelle ça en beauté. Je crois ça fait longtemps. Toujours à sous pénaté dans l'émission parce que
avec moi discipline mukie to nga automaître par rapport à la polémique mo ya buzoba et ça bien été au mona mutalobili kambobo été ne to ça l'émission na yo mais au mona bena titre mo bovina ADT a fini musicien ADT alobi ok na 4 temps ba otala ngo ya nango bon contenu ngo te to lingi suko to chama hors de mo bo tant to so anombo au combien l'émission titre matika son reçoit ADT ne mo sala na sommaire et ça peu bongo parce que so bat c'est pile côté la biso ne batala rayo ba otala ka biso so bat pe ba boy na bango batala teza te pona le kutan des fois bat otala quoi voilà ça un peu par rapport à wana quoi mais na pesi bango en beauté en bonne santé je crois au kutanga na studio et pas masananga trésor le kusa tozo meka on a eu côté dans studio mais tout banana dans actualité où ça les un peu moins déjà dans la bas fanatique mais actualité à Renaissance ça a été dimanche passé plein à craquer oui à rappeler bateau sous des fois martyr à rappeler bateau des fois Zénith Bercy la Katakinpo jusqu'à maintenant 20 années à la car que bateau descend pour un bâtiment politique bateau descend pour un bâtiment boy mais oui rançon attendait son pour la musique où il y a endémique ko beta na compte Renaissance où ils acquis idée na bango kututé mais oui rançon na pesi idée na epezaki adopté. Voilà, d'abord, merci d'abord na ba fanatique tu à maison mère na ba supporters si à Renaissance au baya qui est belé na stade Tata Raphaël je crois mon qui plein ba liboso stade wana ton na bongo tina na pelouse malgré ça qui est interdit mais quand même Tomiko Futama ba mande qui après concert il est qui nango donc matika songo we rason n'a plus rien à prouver na musique na biso à Congo surtout na histoire ba stade wana we rason azam muto peut-être lo na ba record ya ba stade na Afrique na ba artiste congolais quoi déjà nango comme mot d'ordre il y a une publicité car yo moni il y a 2 semaines ningi to sali bongo droit d'entrée 3000 et puis tribune zaki 5000 francs en tout cas merci il faut zalaka we pour ça la au sala ngo quoi yango ils ont magité ya ningi lo te zaka ko ba musala ba tubalinga yo ba force à artiste pose la star ba faut ba linga yo ya te corrompre batu que fouti ba mbongo ba sangani ba e ba koti ofeli opesi ba invitation na stade opesi invitation na nani pesa na mutu te ya mutu alinga ba portara ou ranson à cœur yango ba yaki et puis wenge musique à maison mère ezaka to rana mot d'ordre mo ba fanatique à maison mère ba linga likambo tembete so ekomi likambo tembe ndé place au mona pena na batu ba kufa ba ko bima ba e concert de voilà quoi ça on aura on quoi maison mère likambo temende za la te so tembe bandi on déplace au monde amna ba kuku pemba ba ni todo ba osala quoi to ba ancêtre maison mère ba obima quoi voilà ba ancêtre ba obima mais le pomme était aussi que tant ouira s'est prononcé car obeta pour la Renaissance ouira bosanaki wana selon ba fanatique ouira bosanaki aza avec bien abosana ke na la samba ba imania bazalaka abosana ke bata mazembe bata tout bazalaka mercredi avant il y a dimanche au tobetaki concert mercredi wana des autres bimaki ba fanatique ba fâché ba bebani bango na bango présent osa lelo ko na te za wa trahir biso bata imana eza wa trahir biso bata o koto finalement na désordre wana na ndingi makamnyo ce bimaki wana yo lo banini parce que nangongo ba député na ba sénateur baza ko kabwana te baza ko kabwana te au fait matika songo ranson na rectifier na ndingo lobi wana we ranson na ambassadeur de la paix aza pona batutu we ranson aza te pona équipe boya na couleur te équipe tout o ebeta bale bien le roi de la forêt azara supporta ngo prévaner au mona apesa ki vita bis à l'époque apesa ki imana apesa ki pe dragon et on a un peu de mazembe bezalaki ba arc-en-ciel ba équipe belé zalaki bazwa kité ba ezaki problème té vous comprendre alors ouais ranson atala ki par idée zaki par rapport ndenge football lelo zo mona tout la ba match mona ba balabala neti lelo mona Real beta contre Juventus mona ba balabala plein donc congolais à Congo linga musique na football alors Léopard na biso zaki 3e vous avez raison hein congolais vraiment linga musique na football. De voilà donc il y a un de ça ba mère ça ba tout adouci le mère de la musique donc il réseau na guetter mon boy qui ça ba tout moi ba problème ou musala on a problème de salaire on a problème bana balité bana ba malade au tali moi match ogi moi nzemba we rato ya falito ya ferré to ya présage bien pianato ya kofi et qui dit au moins attention quoi de we ranson azwa qui par rapport à Léopard je crois tant Léopard il utaki kan et ya qui we ranson mutabet la ki bango
vite après tant ba utaki kozwa deuxième place ya Champions League to betela ba on a parking à Grand Hôtel to monaki te bato imana bi ah we rason pour beteli bango nenga we razaki ka po va to betaki pe pour na arc-en-ciel ya livulu ezaki idéologie pour na ko encourager ba joueur ba kende liboso atalaki renaissance pesa équipe oyo to matasiko na kinto na letolo ba réalité na kin le jeune équipe auto moniza ko mateza renaissance ya we rason na kendaki a proposer idée et pas ya ba dirigeant bina betela bango conseil recette au quota pour me quand même ko yela bango ba joueur pe ko ba bana ko mata pe ba ko na niveau neti ba mazembe ba vita ba imana ndenge wana ezaki on a boule wana ezaki na idée musute mais ba yi gare ma molo ba o ba député ba nini ba kabante za bongote na maison mère certainement nga ki muta daring na muta daring vena biso elota ki muta daring kakola muta daring héritier azalaki mutu ya daring mais bata ba vite bazaki ba ebo batade banintu mais lelo biso to comment la renaissance parce que tout le monde côté à daring il y a problème té ndé mo pina makamba politique za batu musu to zana wenge na majorité zaki batu ya IDPS na wenge maison mère comprendre et na batu ya IDPS bata pe PRDP bazaki batu pe ya palu netinga ki muta palu na muta palu donc ils a été que non ils a tendance tout wenge beto ba maison mère to sangisa batu tout batu oyo basepele ite ndo moni ba yeko loba sa réclamation ezaki coaching momboé compris coaching mon basali batu coaching mais pour le moment il y en a rien tout ça bien entouera bien à batu tout bata vita bata imana au contraire écoute ça il vite à l'avance bis to beti bango concert mambo ebele akenda kutu match ko encourager ba on a stade et so ba rapper batu renaissance ba ro yembela biso temps akenda stade ya vita temps asepela ki bi lesio ebi uzara na kin. Alors après tout, tu dois être renaissance. Et les gens qui ont mobile, basé wana et mais ça n'ont tous les grands, donc ça n'ont rien quoi. Basé na to messant tous les cas. On va nous rappeler monsieur ma maison mère alobaki football stade de football eza nzongo ya martyr dans stade o betara bali eza le roi martyr o léopard betara musique na biso équipe nationale eza le roi la maison mère pour martyr maison mais la samba pour l'équipe ba place mieux so ba répéter na monene dans martyr pe eza la samba. Merci pour la précision parce que vérité mon ndeno lobi boy o ka batu musuba fingi oto boya to eza vérité orchestre mon côté na Congo o ya lelo to ndo za la boy eza ko diminuer eza na fingi te na olobate orchestre mon côté eza na espace ya monene o ko contenir plus de 2500 personnes lokola la zamba et ate bon c'est ça on a 500 600 ne lobby nengo pesi en place que non martyr ils en ont capé martyr za mabete mais biso benga ngo ambassade de la paix o mututu akotaka o mututu akoyana ils en ont pour na batunyo so voilà quoi voilà il y a une polémique thématique à son merci et on a une polémique thème nabi que na komia mikolo na lobaki to robomba te to loba vérité to megana ko changer mama solo venanga affirmer matoto nakin BBM Fabrice Pembele mon ami mais ADTK yaki événement msoto les kabiso karana mois passé où ezaki 3 jours il y a de la forêt oui ravandika bo ndi batumso alobara oui rabeta lo de terrain no bi ke soto betelo mo simba oui ravandika bo oui ravandika ba boulé 3 jours en boulé habité na robeta nga mo simba to na robeta nga mo simba pété maintenant boulé loro moko boye na otaki mo state na tali ba musique abande gonde zo kendele to ça mo ba featuring mo ba nini a préféré ko bengisa JB Mpiana a préféré ko bengisa Papa Wemba a bengisi Roga avant to koma na idée wana tango wera a proposer ki bino ba proche na bureau bo trouva ki on ndeni parce que musique na biso depuis bandana to mononte. Bon, merci d'abord Matika Songo na corriger moi lo muke ko simba te o simba kaka parce que oui on a seul artiste congolais beta na Grand Hôtel na salon Congo on a 3 prix na sitanga utaki endo ebaki yango $200 $100 $30 mutabeta ngo ate to beti on a $50 et to beti lengo kabush corps plein et on a 500 places bato boyate de la sambeleki Grand Hôtel wana munene ndenga salle. Vous comprenez? Pour nous, on a des tout ça, 2000, 1500, et varie à 4 jours au jour. Donc, pour te dire, idée temps où Zaki, pendant idée Zaki d'abord présentation album, pas confondre. Je crois que dans le studio, au monde de tout ça, mix à concert, on remarqué sur 4 heures du temps, il y a concert.
Ranson n'a JB Piana presté pendant 50 minutes. Je crois ordinateur relaxant. On a exporté à partir après c'est qu'à 50 minutes pamba par rapport baembi Dade Poko baembi Koko Mandimba Eroemba Omba 3 chansons de JB Minzembo na eka moko et puis basali ba misé galerie ba to basepeli ba kenango. Donc voilà, d'abord ils ont idée pour nous représenter album na biso. Pourquoi 3 jours? L'album Freshing est à 3 volumes. Volume 1, volume 2, volume 3, 27 chansons. Et puis, et ça là qui 3 mois sur le marché des disques. Et puis, ça là qui 3 ans pour l'enregistrement. Il y a une idéologie inspirée qui faut mettre en pendant 3 jours. Pour y avoir Freshing est faut CD 1, CD 3, il faut disposer de 3 heures de temps. Au va n'a pas un week-end au qui banze moto. C'est un cadre d'idéologie. Mais alors, na idée quoi que ça là va inviter quoi après. Biso tanga proposé biso netsinga na s'opposaki bamsupe bazaki pour bamsupe bazaki contre président. Est-ce que vous avez une polémique et vous habitez yanki bomona musika tenga na mona musika botala danger au musique na biso comme na lelo. Hier c'était Ndombolo ezaki rumba congolaise mais lelo ezali un peu décalé na nigérian lelo za nigérian mutezali kolo na biso. Musique Congo to sali rumba e bin tsana ba congolais ekatisi Congo Brazza ke moi Angola et qui na poto na communauté na biso siki ata élection na ba Trace TV les gens bazo comprendre na okana jarwana je crois so tali na vani devant Trace TV ko banda na Trace Urban au leki Trans Africa au banda tongo ti suka mati au contredit ngate au mona kaka mingi ba danse zo beta mingi ya vitesse mususu rumba mbala mususu mamuke. Alors na idéologie na relation ta il faut sauver musique à Congo ko sauver musique à Congo ba américain ba si ba sangana tribal world comme on a Jay-Z Risk Ross ou ba sali single moko ba beti ke sali des millions de vues des millions en bon écoute normal mais Jay-Z za na groupe na o msupe za na groupe na ko sa album na et le but est que ceux qui ont ranson JB Piana ba sangani et là c'est que moi comme faible te za bongote mutamta na BCB ou za na BCB na maison mère na to beti tata Raphaël idéologie pesa qui continue faire tous inviter nga si présentika na likambang to beta non biso mo to beti yango wana ndo mona kana tondeki. Par rapport il y a 3 jours, il y a aussi les gens, particulièrement les musiciens, les téléspectateurs, qui réclament déjà où est JB, baluka bango kala. Bazala podium moro te mais le temps basangani pour basa podium moro pourquoi kocha tarif en est à la $20. Bakoka ochango $100, $10 parce que c'est un événement du siècle. Parce que au tali na débit à publicité to banagi ti publicité celle 4 semaines. Tu as publicité à invité na semaine à Souka. Vous comprenez? C'était pour ne pas donner l'image qu'il aurait fait un événement par rapport à JB, Papa Wemba, Fali et Roga Roga. Je crois. Est-ce que tout ça d'accord? Alors, Nabatou, non, voilà que les gens événement, il faut $20 non. Parce que Bakonzi, Balinga Kosangisa, na JB na stade de Martyrs, 2 fois rata kaka. Vous comprenez rataka parce que Batou Ingé a nenge. Alors on a facilité tout, communication, tout jouer avec la communication. Invitation et puis tout le bango avant et pour tout le bango qui avant engeza amaramusus vous comprenez yango rasona yo changote ke na sala ngo invitation mais événement o ekozala pe ekoya après 3 jours à papa chéri de Salvatore événement ezali ba suite événement ezali ezaka o ya grand hôtel te pour biso pe siniance BCBG bazongi avec papa chéri motopa ma connaît pas demander le 3 jours de Salvatore ezali mais événement ezali na ba Abidjan na ba Brazzaville na ba Angola ezali o ezaka des leaders. Des leaders, c'est produit, non, un producteur Bazali. Na Brazzaville, je crois, son abo sanité, fallait président Rogaya Lelo. Un grand producteur à Kuna Zukop, Fabetsa, président Jibin Piana, ou ranson na stade Massama Deba, Baché Roga Lokola invité. Et ça peut être que Lubumbashi. Vous comprenez? Donc, Lubumbashi na stade Mazembe, ou ranson contre Jibin Piana. Invité Mansou Barakanan. Tokene mbujimai na stade sanga bali ba mama mnolo banoiza makamba ba lo bateza na ba papier mamtu to beti na mbujimai to inviter par exemple papa et maman na biso maman national Chalamwana tokende bagisangani tokende Abidjan tokende Tanzanie tokende déjà bena kindi tour d'Afrique ozala et puis finalité nango ozala mamsu ba state mambo belebele puis komi mambo ya ba featuring mamsu pas finalité nango ezala que Winger ensemble avec Dalimpela, avec des nani tout. Musique et souki nam te dobani na Tribal Worlds souka nango finalité za ekozala ba disque. Vous comprenez?
finalité nango za ba disque omoni mamsusu tribal world des structures à sika oyo weranson na ba musicien tout ba osala for DRC. Cela veut dire tribal world des arnettes label to structure mon et ba no la production à artistes musiciens congolais ba star oyo pourvu to que négolité contre fléau et côté biso musique na biso qui t'a toujours à okita par rapport à ba voisin quoi. Donc lobby vraiment na pe weranson par exemple la sali featuring na par exemple Fali et weranson a sali featuring na Fali par exemple Baxi Jay-Z weranson ba sali featuring na Papa Wemba Babaxi Mamsusu Risk Cross weranson a sali featuring na Jibem Piana na Fali Babaxi Mamsusu Maître Gims na La Fouine. Tout ça c'est un projet à Tribal Worlds pour nous repérer ça tonus mususu na musique na biso. Donc ba polémique que zaki déloyal wana to tchana na côté nengolo bepeke un jour ko zala Tribal Worlds ezongisi pena et beti wenge musique en fait wana zara kutu bul nga moko nga mona comment on déjà protégé wenge musique maison mais en fait produit par Tribal Worlds un producteur à Chimbongo ba fouti ba musicien tout ya toreni pe to bengi tous les musiciens ba bimana wenge. Par exemple le stade des Martyrs to beti même en sous 3 jours et ben na salon Congo VIP to na stade des Martyrs to beti mamsous en plein air à Triomphal to beti mamsous na machine to place mon terrain ya s'intéresse to ki ba matadi ba blo mwane on les a ba idée kaka pour na musique quoi sans polémique. OK, merci na sûr que on est aquí première partie na biso sikoyo na bisaki bino mikolo ngai nazo banga te nazo poser des questions d'ailleurs zarande makasa ko répondre tu pour lingito tiki na yo toke na biso là je pense à Anderson Botuli mtunanga Kati Jimmy Lopez na Maroc et puis sans oublier venanga Shikito Mushashino na pesho mbote place aux Ali venangai Timba Liziba na pesho mbote pe sans oublier Aimé Bido chamutonanga na Londres ya yango wana na lobby marambo tozo comprendre ngo total koto na ebipete ADT na ebité ba question ngai on a posé na ebité sur les blessures to goza la ba question normale pour na ligne siko to solo là et si mana oya so émission longa ba bébé te longa ba bébé il gamba osiliki ata muta silika sans maîtrise mais soit muta silika ebili kambu elle commeosilikate na répondre à ma question parce que tina autorisant ngamo pe na zuba appel belé ADT fukoloba bozoloba tezo sala bien te biso ba fanatique tout ça situé wapi to bo mekana nous kolobana parce que ba déclaration mususu pe zo zalaka tant bozoloba te bozo accumuler ngo tout ça devant barté za a to na biso na studio to sola si s'agit tout mutu père bon mutu ate mutu père finga mutu ate ba ko finga ba menace to message nango et là on va mi PPO to ba we ranson ba campagne quoi donc ngana nga prendre ba question na auto ba campagne le na yeba premièrement parce que bato baloba ka bureau salibo na lina yeba bureau ya wera eza composé na combien de personnes oyo baza na mot à dire ce qui wera lobby ADT akobo ya pe na sens ya mabete quoi idée mo wera zaki nango ma yo moni on ande mususu pesi pe ayo bazupe oyo ba adopter pena wera banani o baza ba bouche autorisée. Bon, la bouche autorisée c'est trop dire. Comprendre la bouche autorisée, cela veut dire yon deux ans à monopole à maramouté. Biso za bongote. Biso c'est la démocratie. Négociation na kumbela biso. Mais tu es banni que oaza chef muninga wala organigramme ya wenge musique sur le plan administration et ça il y a le vieux monip secrétaire général qui chapeaute, il est numéro 1 administration. Et puis maître supérieur mutoa zali pena au délai maramouto à décision financière ou rançon. C'est lui qui décide. Que sanction au blâme, aux décisions, aux suspensions, aux boba futa batwa salaboy et tout. Oui, na débat lié à Kati. Après lui c'est Monib. Après Monib c'est moi. Après moi c'est Dr Pichu Moussong. Comprendre directeur en marketing, on a directeur technique et de production, il y a marketing et commercial. Après tout on a directeur financier, bienvenue Tenta, on a chargé à finance et puis on a maître 90, on a chargé à sécurité. Et puis tout a Sony Kamana ou Azali partenaire proche il y a bureau na biso ça a chargé à événement demoni ba organisation ba 3 jours ba mardi wana il y a Sony Kamana en dehors il y a batu wana tangi ya administration puis il y a Sankara moni administration puis à part wana ou on a bureau moi privé
makambo mosusu ekoleka na administration te ya makambo na ye privé wana eza nga na trop sankara on a commis jusqu'au bureau privé à le droit de la forêt makambo to eza censé te ya kozala na administration oyo rappel en tant que mutu aza na bacontrat ne ya basponsoring makambo tu aa na bavocat oyo bakenda retraité to ana maître mbu to ana maître Serge Bako comprendre. Et puis aa directeur du cabinet na ye tobengaki dikaba Grégoire Minga oyo lazo jouer un peu rôle ya pauvre ya Minanga que son âme repose en paix ikitambala quoi donc master wana. Et c'est ça ndenge biso to fonctionnaka en dehors ya bureau oyo nous avons des sages oyo baa na mot à dire beaucoup de décision mon administration et simité beaucoup consulter bango to ana honorable Pacho Panda to ana vina biso ana Mikeli président d'homme na Lille to ana ba vie Jalki Kita to ana ba colonel Kasongo ba colonel Elvis ba major Alain Ilunga to ana ba major Tony Koulou to ana ba baza ebele baza kutuna ba vie na biso ba Mathieu Mateus ba vie na biso ba Dondasi baza ebele ba Jodini Imam ba vie Fidèle Caterpillar ba vie Bodino male Bodino zaka na nini na mabele lisi baza ebele baza trésor peso ya biak to baza ebele wana basage beaucoup benga ba papier fomi beaucoup vanda boy na administration simité pour benga ba sage ta likamozo le kaboya ni ba pesi conseil et puis ba lobby ba ici président après ton marché voilà les administration ezala voilà yango wana na sûr que grâce à Biza en Australie tu as aimé ba pesi réponse na question non mais ADT na ndenge vous présenter lenga Frédéric Kimbe na surtout landi biso nyonso ce qui veut dire après mon ib la bouche autorisée ça ADT ndeto yokino pour y alongo tiku na kotiti koto privé donc ce qui veut dire ndeto vande boy monde za na héritier na fa longwa le bokei ADT à Kimbe va na parler mambo héritier banda héritier doit partir héritier bundina kingandi we rabete héritier salibe héritier longwe alonga raté azalara abeta banzembo na ye saliba succès na maison mère mona suka tikala ki après ba JDT ba ferry banani mona suka ya maison mère ezaki héritier oyo to yebi ke mona suka maison mère pa ba mususu lelo ova na parler na tongo moko boye otabo lettre mo ekoti héritier watanabe atindi lettre de démission na ye mutatinda lettre de démission ndenga na ye bisi ke faza pe na lettre mo eza engagé aza na contrat voilà on va arriver mais tant on vandi na tongo mo boye héritier atindi lettre ya démission na ye a démissionner na groupe Longwe bozo ki ondeni. Bon d'abord likamango beaucoup plus tolinga olobango te tobeta ngote je crois lelo peut-être tokolo bapo bato ba yoka ndenge ya le roi de la forêt loba ki to tourner page yango héritier aza jeune frère na biso tout d'abord héritier aza différent azala ki parce que aza suna biso te ezate ke so mutu aza suna bino te beaucoup bandolo baka mabe te mutu to azaka na mabe na malamu na ye héritier asali na biso 16 ans neti nga bona passé 16 ans ensemble na héritier vous comprenez mais nazalaka moi avant pour nga na banda wenge bango babi wenge intervention rapide biso nde tobandi osala fan club na baking tekila na masana nga bagelo et puis na masana musu akufa nga obeta lisolo beaucoup plus te ezala pas si trop comprendre héritier aza jeune frère to passé na ensemble les saisons mabe les hauts les bas tous allons ensemble mais ni kolobaka un bon matin ou la muki ovandi okuti lettre à démission héritier à Bialungwe tout d'abord en tant qu'humain et la séparation moko brisque comprendre pas attendu il y a les canabari mère oh bah publier vidéo moko na héritier lobby les anciens mis des groupes maman belé ngaka o ADT yankim pour envoyer les messages dans nos dossiers publics mais nos dossiers publics na fin fond nga mona ebike non mutnangi mutabiso ça déjà beau ils a faire mo boye nega le walo va to longo la page to pas de tourner page tout beta masolo mususu viezo continuer mais il faut battre quand même ba vérité ko kinde ya musicien ne tout ça do vaninga na yo oza mutema na yo oza nga mutema nanga penser nanga eza yote na mitu nga nazo répondre na question nazo inspirer mansusu après afuna ke place mususu mais yo poza na mansusu quand après ADT na ok place bo to vanda resika moto liaka mo mitema ekeseni on comprendre et citation oyo il y a départ à musicien na loba vérité lelo ba témoin nga baza ba vie rojani même pas ta témoin soko tuni kako likambo roloba
le roi de la forêt qu'on a bâti à Lobana était à Lobaté. Ça fait 3 ans. C'est depuis 2012 que j'ai géré le départ à musicien par rapport à Fléchingeta. Beaucoup de musiciens attendaient. Et puis, il y aura d'autres. D'autres, oh, déjà, il y a la liste, oh, il y a posé ça là-bas. Biso sala te musicien kende. Biso ku to géraka. Vous comprenez? Tu géreras trop. Matiso to zuyo to engagé to na ozo ta place na ngato ya vie monip pendant 2 jours 3 jours. Au gérer ba musicien. Mon frère, au cours ça lettre d'émission à 3 jours. Obina longo na lora da fona ke. Velombo loba ngo abi musicien aza monto aza lokuta ko le kabatu nyos. Tozana mitema to gérer pendant 3 ans. Tozana to sauver dans album elongo ekende. Comprendre? Départ ya batu. Ndezo balanga ngana mona kina laina la monki na moni lettre ngana mona lettre déjà avant. Nandenge ba composa kango na manuscrit bazo koma ne bazo ya na ero ya so tuni vie moni poil ngole kana TVT ngana 11h25 to vandi bo na résidence à président abi vie moni prépare-toi na 16h ba ya otikela yo lettre d'émission Richard Longwe mais na aéroport na tela ki na collègue na bino na Noli Tambo nazo kindekin sur les rois de la forêt à lobby na beta concert na redécider yemta redécider pour na ba préparer ngana za akité na yoki message na eli président na dire Richard lobby boye habiter oh mais Richard za professionnel mouvement is professionnel so aye tout cas na une semaine so répéter beta ne concert pas de problème et mardi en haut ou yaki ba pesani programme na kakola partie à poto ba fala ta rouge blanc je crois sur na Facebook sotali jour oyo monaki photo héritier na lettre à démission avant na masane mon Sylvain BH ba autant en lettre azaki habillé en rouge blanc et agi faya aya nani répétition lettre salamagi mardi mais mercredi na 11h na ibike ba otika lettre pose-toi la question comment est-ce que ba kiango point d'interrogation et mon ip ça parce que babi le pion mbomo mabe to ba mon cher ba partout c'est que moto moroka o azape poche héritier a signalé bino mais biso sko to yeba na public ezotala biso lelo toyokaka motalongwe oui motalongwe toujours ezonga na motu na bino babiro biro nde moto asalaka ke mission longwa entre temps mission na yaka koluka mosala biro te moto azwaka ye tonite héritier alongwe parce que selon ba murmure selon ba téléspectateur na public ya musique balobi héritier alongwe parce que déjà a comment on ba katai et puis na flashing eta bozu banzembo na yebo boaki yango na 3e CD na batu musuku na ba komi kunate ana ka na première CD na première CD msa okika na 5 chansons na na comme na deuxième te scopo ba yoka eka. Merci pour na 6 ans comme tono ba lettre d'émission donc bref biso yeba yango de avant parce que la citation mo to gérer je l'ai dit je le confirme j'ai même ma main à couper to gérer au banda 2012 et puis moi comme biso to gérer banda 2012 yo e bien des provocations, des mauvais langages. Nga ba refulanga na héritier webi, ba refulanga na héritier na brigade même avion tozonga. Petit nanga Florina petit nanga jusqu'à Kapai ba ba masalanga ba papi ba kems to ba ebi. Mais tant que so ba refule mutu ba kanamba kwa 5 ans webi, oza 5 ans oza sous visaté. Tant ba refule biso to komi awa. Le roi d'Afrique ici directeur moni babi, wana zaki na directeur marketing abi moni. Moi to ke Zenith à 2010. Avant au côté de sa dossier ambassade il y a tout côté à Yankee héritier na brigade ba on a toute la position bazwa visa so bazwa visa te yo va na palais comprendre ouais biso zo visa na biso au 2010 wana visa et ba no compter les 21 les 5 ba pesi biso da visa il y a 6 mois bazwa c'est la biso visa na biso wana no musicien zo mukanda te mutu tout aso la bien na déterminer lo beloko pourquoi na lo ba on a ebi musicien tout mutu to atanga Yankee les deux ezali na bana mo ba teti mo boye ba langage ya ba manquement respect na ba membre ba masa mususu po so bo salinga kanai na ozo avion na okende mais so musicien na ngote agumba babiki ba zole visa ba mso na obatama oza respect azela mukobo ozo visa so akomi poto akimi ayeluka mukanda nae ça c'est vrai na lobby on na lobby on a tika na fongoli parenthèse na kangi parenthèse je crois matika songo yo yebi que so bi ke biso to tindika ka toujours a misi biso yembate ba misi mtu ba yembaka po mbongo ekota sala mara mutu biso to za na bakar na ke ba poto net na ke poto na ke po bana so we rato so wenge musique maison mais ati na ke poto pourquoi na za na kini fona ba misiana mais misiana le roi zo mukanda yo o na ozo mukanda to bandili kunya ya zo mukanda ndelinga na twate
te tozala likunia te papa na maison mère mutana mukanda azaki na mukanda héritier na miel de son na Gémérose 3 na président et puis Sankara et batu musuba na mikanda te kakola na mukanda te kakola azala jaloux héritier poani pour ce bito je les visa voyager on comprend eza nango normal ya likunia te eza ne ba comportement mususu oyo biso administration to supportaka to vandaka koloba ke na lungwe po na mututel po ngapo na lo bango clair je suis accusé nga naza accusé parmi bato balobi ke basali héritier longo ken siko biso bakana yozolo bakana parce que ba mamsu to lani ba interview po to voler facilité totalaka basala nga bakana batinda bat ba finga batu normal bosiko héritier zaika parfait pété na na lo ba bete que je salue sans frère que je respecte oyo apporta nga na mutema ebi qui est ADT en Kimpui comprendre je crois na lo ba oyeba héritier ebike muto azoloba na za nani pona e pana e et puis asala nini to yo pe asala ni pona nga aebi neto bengana comprendre na okosate je suis cité parmi le genre bi basali héritier longo na mouvement kende nzembo ke na deuxième de troisième CD tout ça na sujet ya deuxième CD à part na troisième CD tout ça na sujet ya koloba ko tinda bato ba finga les rois de la forêt c'est que muto rotinda bato ne yo lobi ke biso za na likunia totindaka ba biso totinda bato musu ba finga héritier to wera solo mutatindaka bongo sikoyo héritier na maison mère azali ka mabete asala pe ba azali pe ka malamu te asala pe ba mabebele o biso to côté là o to nazoka ka moko exceptionnel to zoka ka ya brigade mutazogisa e botala l'interview mo eleki nani na après conférence petit mo ki samboka mutazogisa azogisa brigade a mutu héritier na auto na conférence wana na boya publier vidéo yango azo petit wana na âge na ya manqué wera tu vois est-ce que tant ba manqué wera héritier mtatini ba on comprend donc héritier ba ranking toi zaki na on ba musicien na ba musicien zaki wera ndo tinda aba no manqué pe ba ano tia ba ninga musuma à l'aise parce que brigade akenda kombo na munoko héritier akenda ti na parquet map alala fala kende prison suka nango mutu chef wa la likolo kuna aza muta prise abengi prise akenda bongo na image abengi bango ba réconcilier mais na loi na règlement parce que pecho na kimaki bazakana na bala na biminiti mutu moza na yo akimi mais basala ke e bo moto lelo to perdre brigade wana tuzaki mabete Capuchino asala nini bazana na ba guerre ya pot de fleurs maramutu e belebele comprendre lelo Capuchino a été bilo mususu ya zala ikaka wana biso to notinda bato afingate makambo wana to ba réalité to voler fois c'était pour to combo de lobby na miel et le reste na miel pas avec mon esprit ba guerre wana pour miel pas aux faible ça nini akei on comprend bigala ka na puta Capuchino akoka ki ba makambo ba insulté akei do wana gaga héritier mutu malamu biso bato mabe to tinda bato ba finga pour wana ba Capuchino na ba brigade ba zoki tout normal to bando utiliser bato te tant ba on ba kende to bando utiliser bato ba finga bo bato oyo bato azogisaki bato balongo ba pot de fleurs wera mandando tinda lobana na Capuchino pot de fleurs donc vice versa ce sont des raisons moko eza masqué et puis eza non sens ya kolobake tel atilisaki ti bonnet mutu kolanga na routine musicien na banga musicien te pour musicien les sarangate musicien futela anga bia potote musicien kabelanga nanu musicien na maison mère nanu oyo to vendre boya et puis singa catch toi pe singa pantalon azati tu as payé ça ba $500 ba $300 ba dernièrement na okara pesa Jordan Mombo et so na lo bango na télévision et kabelanga ta catch te so ya ba mbongo boyeza ba mbongo ya coopération mansusu ve grevi to ke kop mombo to ke pa ve na biso vital camere to katisi ya saki trace to zansa ezala nango ba tout ba ebi to kaboli mbongo et ke me ya ko kabola boye et rien mais ça ma famille comprendre ma ça ma famille mais makambo ya ko ba ya problème te ma famille na ligne poto sauter yango to ko mala lo mususu parce que to courir vers le temps héritier tant bino bosala analyse wana po ndo to loba eza ke abebana na kingandi bakenda ya ndo zala kaka kolongwana ya turo mutasale pe mabete mande ezoloba mama siko tant bino mo bovandi bosala analyse babi kombo na yo na kombo akakol bosali ke ye na komba docteur musungu bino bosali ke héritier longwa parce que yo mo consciemment batu bautala siko pona mamba héritier consciemment oza ko se reprocher na nini. Je me reproche de rien un tout d'abord na si sana kangana parenthèse loba ki ya batu batindaka batu bafingaka
héritier pas la ba mabeti ya ebele pas ça la que wera supporta et to ko zo décision ba longol ba pp suspension ba ba ista ba buki ba toison d'or to ki ba couleur mambe ala ma ebele o wera protéger et yo ko lo ba mabe héritier pas wera nga yankin to kakol to ko no lo ba mabe héritier pas wera héritier za musicien différent na biso aki différent na biso héritier van na ndaka wera sani ba chela ga ya liaka ala la kuna nga ala na ndaka wera te kako ala na ndaka ya wera vando vanda kala na ba flamme on comprend ba est différent héritier qui neti considéré ko la mwana ya wera biologiquement mais ayaki neti yaya ozo kolana ba exaucer éducation er mobwe ba na ba exaucer tala la contrôle ta ba devoir biso zana na chance wana te on comprend donc wera zaki na mu ya héritier ya kusakana te ola musolo bilika mu héritier lelo lobi na tongo solution aux amana ngote po wera lingaye ba chiba ba persi ba tutu no lobo makambo y compris ye moko héritier a conscient makambo oyo na oloba to oloba te po na ko diminuer mutu to ninte to pe sa version parce que tabato alobaki il faut quand même droit de réponse à la pour péto les cananzela bon mon fanatiquement lobby a dit tout ça qu'il faut tout ça qui bon mozo condamné biso par défaut pour na manque à koloba mon frère makambo na loba to gérer ba départ à mission ko banda 2012 nga pour nga eza toza accusé pour rien eza mascarade nga en tant qu'héritier son azaki na ko se référer quand la lettre d'émission komaki parce que na lettre d'émission atangi kuna yankite atangi docteur atangi kakolte a évoqué que Akoli, à sali 16 ans, aligné à voler dans ma propre aile. C'est ça être un homme à sali à lobby en haut. De là, je n'en disconviens pas, je lui donne totalement raison. À libre, ça a des missions à que voilà Akoli. Et puis c'est ça. Et puis héritier, Zaki Moutouté, par exemple, nga. Côté na golo bana go se reprocher des années de conseil ako kabwana wera na musika te bien que l'être vous a décision nga lelo pour na lungwa maison mais na okene na ndaka lupanga wera na bi prise na otika lettre d'émission nga na moni boye simbate en tout cas franchement totikali pas na la samba lobby na micro ba salelo tarbo maya zate Msuma solo msusu akati mo ayebi azo déplorer azo lela parce que tout le monde ba te bela bimi akeye alaki papa ta boa rozonga po msusu he aotika la bidama ya pamba na limité héritier lelo so amoni wera soit na aéroport ne soit azo ki ba avion bomba kutani héritier abatama te ayebi wana za vie na abatama te aya opesa mbote do ba fanatique botika polémique wana na limité na répétango héritier amoni wera son quelque part na nzela to boy abatami héritier batumusu bakima rapport Fabregas mtazara so moni président na pesa gembote namona moi ebele baza ba poli ba JDT ba Lacoste dernièrement na moi président so na Lacoste na Dubaï eza bongo te donc poto sa télé na première héritier donc mututu azala na mabe na héritier azala na mabe pe pourtant déjà na selo non tayo pe ngana selo to mona on a dernièrement quelque part c'est le coup tout le monde parce que et pas la belle famille nanga ba diagonal na ya na trop et ça coup de polémique té olongo la polémique côté wana tout le monde c'est la monde na ba tout tout si les savoir en mode pour na to clore citation wana côté ya ba CD nazo wana côté ba CD kolo té nazo nga trop par rapport à ba mabe otala ke mabe za la tous les deux côtés ou rappel supporta mamebele o ba leader musu ba ko supporter te yo musicien na carte orchestre ebi yo ko botana na leka madame ya patron na net ngabo na bot na leka bon voilà na fermer parenthèse to les eleki nango to continue voilà au monde pe ba musu zaki boko longo l'orchestre yana ba longo la raote mais pour na CD nzembo ki na troisième CD na deuxième CD au longo orchestre pour na batu ngala ko l'orchestre te et qui pour bel et bien ko kende pas ya wera tala ADT au salabo pour cela qu'on a mer cela on a mampata avant voyager nga na poto et qui a voyagé les 11 nga les 10 les 12 na a soli la mer les 11 wana tala boy ADT marambo lo ba o nga na yoka ngo pa mutu musute mampata gangela nga pour bo salabo na explique pe eza bongo ko tsanze mon deuxième CD to troisième CD eza problème te eza considération nzembo ritina CD msuza na bato soza na bato ba supporter ba linga ba olanda ko somba CD nzembo nezaliti na troisième CD wana ezaka nzembo héritier te ya batadi kakol yena kakol na ancien kakol nzembo kakol na troisième CD ya 10e chanson bouton maintenant album wana oka to beti présentation album oka ya tadi kuta na clip te nzembo tadi kuta na clip te mais na troisième CD oka ba osenga bouton ba osenga
nzembo ya tade ba osenga eboa ba osenga banzembo eze belé on a banzembo même ya c'est programme par rapport à CD par rapport à CD eza faux archive eza raison valable était au mutu ko incombent na mutu ya mutu ka longo orchestre wana eza faux archive eza nango ba bien on ni ba nango ba argument mais ba argument on a ebeli héritier longoli wenge musique à maison mère eza o eza évoqué na lettre on comprend o monsieur comme ba excuse pour na kozwa batu ba yokama wa ba msusu eza nango pona bongo ta évoqué na lettre que na koli na volé na ba papa ma papa na ngai atindeli bino lettre d'émission oh depuis to banda ko kama ba musique je sais pas ce que salama personnellement je sais pas na habité sur ma mbane salama ke mutalinga longo atindi lettre d'émission mais héritier atindi lettre d'émission tant atindi lettre d'émission bozu lettre wana bino pe bozong c'est là quelle lettre mais lettre na bino comme ils en a ba faute d'orthographe belé banini je sais pas wenge musique à maison mais bano kon va lettre administratif ya osenga ba sponsor ba non héritier za na wenge musique à maison mais ante comprendre mais quand même le cambo na lobo o kakon si na mona lettre na na téléphone na wala kisayo il est premier zapi ngape izani ko bimisi batu ba retour a wera ba finga biso to ba zoba to tangate vous comprendre mais ba sponsor ba lettre ba voyage ba démarche ba ambassade ba comment on a lingala te to comment on a français en fait ce qui s'est fait tout ça na originalité accusé des réceptions malheureusement aux zonga na studio benga vite fait mais nanga chango le lope na ochango na baki na bat na ochango frère zonga pena to bato balikambu o izana mutuya on comprend lettre ou tchasali accusé des réceptions de bayara na on ezali originalité ezali ezana ba faute tellement vu mon ip après ça qui est lettre en haut précipitamment il y a plusieurs brouillons dans la carte et vous aurez une faute à PC ba on va publier en haut mais na raison que ça sous batama elo ba entouré pour biso bimba zoba na rappeler ba yo ibi otanga classe au université lettre d'émission ba comment on a machine ba comment on a machine lettre biso ba zoba ba on batama ele ba entouré ba batama ele ba comment lettre d'émission na machine bon lettre d'émission ba démission na kana société ba ndo sala ou bien ba adressa ngo na mutu o démission auprès mutu parce que héritier zaki na wenge musique à maison mère a présenté un mot voilà alors ba polémique wana ya mike ba finga biso et quel esprit la lettre a été remise na beaucoup héritier biso pe lettre na biso ya démission ba remettre yango pas secrétaire général mais du coup avant lettre ya pas ya démission ya pas ya CG ezaki dans internet ba tché mais na accusation balobi ADT mutachango ngana ko mona lettre na 20h la répétition parce que ADT mtazo s'occuper na mambo tel internet on a 20h puis nazo ki information banga bano sala le roi de la forêt chantage et le ko bien ngota lo bango likamba buka lupango lo maki to loba lelo tozo panzanio so ADT lelo babi bomba mabeto silisa likamuya ya lettre ya démission tozo ki yango mais ya biso ba brandir brouillon ezaki par erreur ba pesi ba tché parce que beta machine mon amène ba smartphone na biso to comment on a boulot comme maman avec un ebimi avec une linga la peine ebimi chango de l'avance OK ndepé na ba ordinateur a betian mais originalité où il y a ça accusé des réceptions où ils a ba sans faute des ali ko bimisa biso ba zobate pour to vandi na yo to ko ça ba formulaire ba ambassade il y a ba kombo makamtu ba koma ba lettre wana ba des années faute de la raté de comme la ministre de comme la cabinet makambo belé ba sponsor ba faute sur biso ba zoba to wera na succès ko bana 97 tilelo mutaka ko le kaete sur biso bino batamayele oyo botangi ba classe boliki biso na ba diplôme boza ba tridog ba bidog boza ba licencié pour ngana ingénieur mais beaucoup mis lettre d'émission na maboko na nini na machine et comment ma maboko te et comment na machine te comment maboko pas comme lettre d'émission et ça na maboko na machine ex ça qui engagé bon na habité muto a démissionné muto a engagé eza polémique thématique pour batu ba wando finga suyo pour tout le baga vérité pour ngalo ba vérité ngalo moi je fais que mon travail batamayele na comprendre batamayele er mo ba ya okoma bazoba makambo ba Facebook on a gazane muto mayele mais akomi zoba pour na Facebook on va nous discuter pendant les kamumbu ya ko discuter te net likambu ya lettre ba finga biso beaucoup musicien avec te mais babo sani ke mutatini lettre d'émission ba komara d'émission na machine te ba s'adresse na société ou ba ndoko sala démission nango mais ba descendre na mutu
critique on les a été battus à côté parce que les gens sont derrière pour nous Wenge musique à maison mais Wenge musique exista rapé continuer d'exister c'est Ranson. Voilà Wenge musique ezali ekozala ndenge tolobaka ekozala kaka Mimi Kija motema ya Jean-Claude Tingi na Allemagne na peso mboto côté kuna namoni bakati angala Cédoise namoni José de Londres Sida Bilele namoni binoni soba en suluzolo mais ADT héritier balobi abanda koboya kolongwa kobanga kolongwa parce que boko lupango oyo yayi ezalaka na maboko awera simba o wera alobaki lupango ye mtasombela ye to balobi ke nini wera bakisa mbongo kuna il faut bazongisela ye mbongo na ye to bapesi bazongisela wera na mbongo to ba héritier a récupéré lupango na ex ningi tozoloba pour le moment ex héritier azana buka lupango na ye bozongisela ki pour batunye so babi ke za héritier. Oui, lupango za héritier. Nazana ba photocopie ya ba fiche parcellaire ma mtuma eza lo mutu to ya ba preuve moi tout l'action na télévision té héritier sombi lupango wana azali na mineur tanga somba ke lupango ya baluba mais je crois yebi ma maso na Sankara na veille il y a lettre d'émission et la qui noté tala kutu avant kutu déjà avant na ke poto Nancy Masaki ayebi mut na otanga komu Nancy Masaki abeba na kutu na ser na ye c'est Mampata na président par rapport à ma o ngai na ngalo basiko na chef singa ADT soki yebisa ya Sylvie ibuka lupango héritier zali bozongisa na za kutu na ba conversation ba WhatsApp ya héritier ba tutu na ba note vocale ba tutu pour nga envoyer les messages abi pour anini ote kulimeke zo le kake bakangi kutu pontia ka benga kinga bakangi buka lupango héritier pour héritier alongwa tenga bi oh n'importe quoi samedi Mampata a commis on doit y vendredi samedi mère azoya na boy ko solo on a mère mais tant on a commis poto na commis le mère na WhatsApp mi mère tala boy est-ce que ça bi oh pour le pango za na ngwa na bi kutu place kutu et bon mansoute mais na mikana na nga ezali na mère sala par tous les moyens soki ezali ozong selango héritier parce que polémique mozo le ka boy pas oh ya solo yanki bon héritier avant voyager ko solo na Mampata mais nga pona olungwa so na olungwa eza pona yanki ya pona docteur banzembo na makambo lobitu alobaki yango pa mère azamu tasambela ka ebi alobango lobi pa mère mère ebi singa ya bi alobi no nengo na mère eza bongo te oyo boyi nzembo na ye ndomboli na chango na ligne oyo boyi nzembo na ye balekisa soki ya générose tout ngabi mère DVD na no ebimité tout ça tout kana ki biso tout na administration tout ça la promotion na to 27 chansons to bimisa 5 nzembo ba msusu to larguer une fois pour toutes tango kene mais internet loko là bas site msusu profitera na ba vue biso na YouTube to lo na YouTube na biso pour vivre droit ils ont acheté biso na to cha ki la faute bato maison ba ebi na tie mes plaisirs ba yoko to cha nzembo ya emela ki major Tisekedi na lelo na tongo na tie na tiango lelo ndo la tianga bo to garder il faut que tu aies nzembo tout est to kabola ba vue et le nzembo on est par exemple ya Tisekedi zo 10 000 vues to tie deuxième nzembo et kabola ba vue bato bazo tango yokangote c'était ça la raison et Ndomboli no m'appellera m'envoyera la note vocale d'héritier que yebisa ADT a atteint 1% 0, sobote ya ubo ya rocha ochanze monanga na nenga biambo Ndomboli no d'accord n'aimait pas parce que je suis son chef kocha ngote Ndomboli pa cheta bivé d'accord abibo kocha te soche to yebisa YouTube a bloqué na compte na ye na zongeli héritier nga héritier tala boyeboy na yo moko so nzembo na wa liboso ezwi 100 000 vues kwa mi balé ko 100 000 vues eza intérêt nani ote intérêt na ngabo yo lingi tous les nzembo ekota mba moko ya ba nzembo na pourquoi vous appréciez toi atamula yo ça la promotion ay ko se comprendre na ba conversation na biso na Viber arbité a des appels confusion de se confondre en tout cas excuse nga bibo d'accord na jongo pe après wana tu as appelé encore Ndombolino pour alongola ya hérité alongola ya miel pour bacha Nicodème na anak ya miel kutunga na chango ti ya Nicodème bacha ki ngo tacha ngo réalisateur ya tourner clip na ezaki na faux son je l'ai appelé pour alongola ngo bacha son ils sont masterisés je crois oyebi nazolo ba mambo eza vérité et j'ai demandé à petit nanga Ndombolino mamna lo ba ako pour ça l'interview abulukata batame ba ça l'interview na poto ade type ça ko ngabi ko chante banzembo ebele to teki na DVD soki ekomi ebele
DVD tant bas on a poto ba ngote. C'était ça la raison. C'était autrement raison. Ote ba musicien tout bazo benganga awa petit nanga ibisinga ba petit tout benganga bi yebisa bango ba benganga. J'étais encore en Europe. Et les 12 temps on a commis on ezaki dimanche à les 10. Les 12 on a commis kin. Personne ba sali pocket mutuma zo lo balanga azate. C'était ça. Donc to retour on a mabuka lupango. Les mêmes jours ba pesi lettre à démission. Ngam na informé Vemonib bazo peso lettre à démission na 16h. Na 15h Vemonib benga bi Richa benga zo ndanga bive ko satande lo msute lettre zoya. Ba pesi lettre. Na ba 17h naza na ami na ngamu aza avocate tout abi nanga bosa partout akomenga na wata bosa partout les moyens so buka lupango héritier ezali bo remettre yango. Abi ambo na na victoire na balusikar na embango. Na la zama na kuti président Zokoma. Courant kataki ba cha groupe na ina pesi ka bon so na moni ba journaliste ba Joe Star ba zaki belé ba isinga oh bino bokangi buka lupango héritier na mona ngo danger ba monga bité buka lupango héritier ba kangi yango tin ba kangi yango tin na autres informations na victoire na komi ba journaliste ba isinga bité na no expliquer ngabité buka lupango ezali moni président za wana na car aibi kuti na oke na ndako na ye wana ibisi Jakindala Willy Kayembe bake belé ba mona zu bengi Vemonib ozu lettre d'émission yango à l'axinger on a 20h30 na côté na voiture bi kota toke ma campagne toke iti na ndako ma pasteur que je mets en témoin à Mosel Nanzamé to ko cela été na bengi dami mère oza ndako fouiller mikanda bimisa so buka lupango héritier et salir batu pona bi oh pour nini héritier mo tango ya ko funda bino a bina na yebisa ki ngozwa buka lupango habiter ma mère gardango na kanisa ka kutu esambuya me habiter za habiter eza na ngo yanki tokei ba bimise biso buka lupango na nga tokangi ba photo sali ba photo comme ya bisi Vemonib sala partout les moyens na butu alelo oyo faut pe héritier buka lupango na e asala lo de charge qui a zui buka lupango en bonne forme mais à ma grande surprise tant lupango so menga za raté mais na ebi héritier so ma lupango wana nga na gérant la zamba asombi buka to bi misa fiche parcellaire to moni ya mamango atekela ka bango na o héritier na photo héritier mais à cette époque héritier zaki mineur zaki na droit ko signer et l'autre mutu a signé achat yango ezaka maître Eric Mavuma comprendre avocat maison mère azara suna bisoté akena na un cabinet na mususu yemta signé témoin ginkoi petit frère à son propre bat ba signé héritier signé na bonani wana j'étais surpris de ceux qui ko escroquer lupango mutanga ke escroquer lupango ezala maître Eric parce que tilelo na habité ndenga zo buku na ke ko changer mais atala bien à mon acheteur muta signé acheteur Eric Mavuma lupango ezaka na $16,000. Lui, il avait 13 000. Mais à l'époque, héritier était encore trop jeune. Les donner les goûts d'argent et goûts normal, les acquis, Kobe Bisa par exemple. Oui, Rasson a coupé. Je crois que bateau, Basala, les Kamango, Balela, il peut être bon après. Héritier, ça je reconnais. Peut-être qu'il est bon. Mais oui, a donné au pauvre Alice Baba Koufa $3,000 pour ajouter. Parce que bateau, Balina est cash. Na papier à Zouaki, na ba photocopie, il y a un bon autour, il y a un numéro bon, on va faire ça. Bapesi. Bosa la télé qui ngam na pesi mon pour révolter bi mana orchestre. Vous comprenez? Parce que sali et après via liste ça on est na qui excusez na lo ba bete ba bazaki na organisation ba sali kana ba simbisa et teka sur BMW azong ça 3000. Mais oui et après prise à bango asilika et les kanango. De simple ça buka lupango ba kanga te pour moto alongo orchestre c'était buka lupango ezali nango ba remeta ki ango kanga o na ki akize na ba information avant ngapi na sala ki ba maramonte ke nango bien. Donc de chez buka lupango héritier sincère bakanga yango te et faire la vérité zaka ko monter ba tension pas batou ah oui mutu mabe anga sala bo ora combien de parcelles frère ora a combien de parcelles ah na Kinshasa na lo bango tina tie libo na nga couper aucun star aucun artiste a beaucoup de maisons que ora son eza na poto eza a comprendre de ora zana ba appartement zana ba nina ba Belgique okutu artie mutu avandi afuta te masana e apesi zana ba rambwe belé wasalara yemo na ndawa utalala ate wira na ndaku na États-Unis wira yebisanga leader ni de star za na bandaku na ba gombe na biso gombe osomi ndaku na gombe buki potonga ba 5 étages ozana ndaku ba 2 étages ba chinois ba futa ba locataire no ba chinois yebisanga tala ba biloko mike to yaka na ngote po na ko salir batu héritier aza frère na biso kutu oza na besoin que lobby a démontré formation sur qui parle de la forêt à l'écart à Kendi azwa chance. Voilà où on a couru donc dossier il y a ba CD il y a ba lupangu il y a ba nini zaika ba argument oyo fallait biso to za sali
Vous comprenez? Pour moi, je esquisse, mais vraie raison au héritier à l'ongoleli, ngai naebi eza ba raison évoquée na katia la lettre nae. Mais ba makamsu ezali, faut le la vérité. Toko sarate, Lelo o to moni lobino to bomona no ba signer contrat na David Monso. Mais David Monso senga wera héritier anene na témoignage. Je vais pour donne-moi héritier. Vous comprenez? Donc, ça, la vérité, ce n'est pas le moment. Et puis, au na lungwe pour na 10 la prometaki, ou la prometaki 10 biso ala ata. Nga les 12 tant na zongi na poko na café musique na aussi président au prometaki héritier album oui président ça la pesa ngabi yanki. Na ebi na mukolo nena au salon ça on a précipitation de tout un album mais to bima pression bandi album tout ça c'était des arguments. Mais il y avait déjà un plan bien planifié, bien tracé. Au Bisso, Toyebi Yango. En 2013, même pas de témoin vu au Djani Boué, ici, Sobozé, l'album Ebima. Bomona Bonaboué. Héritier, dans les groupes de Weranson, était parti faire un single avec David Monso. Il y a joueur Moko Zigurabe Tarana Tirki. Baki va s'appeler playback, mais Héritier Senginzela a Kei, Kosala, Marama Mikanda. Vous comprenez? Mais on s'est retrouvé Toyebi Maramboto. Mais il y a des choses qui sont bien, comme la lettre MAB, il y a faute et belé, il y a français, to bi mabe, to kangi lupangu, to tchebanzemo na deuxième CD, to boy ndomboli no achanzembo na nini tout ça ce sont des arguments pour tout le monde. Héritier était prêt déjà à partir pour faire sa carrière professionnelle au lelo, azo salango déjà, je dis félicitations, courage en tant que mwana mbali, au lieu de faire beaucoup d'émissions quoi qu'ils aient biso baya na yo, autotikali, le quoi to di jaramabe tout ça bataba zoba, mais natana maïla biso amuke oyo. Merci, voilà, de la nation au Ibinding que j'ai reçu des émissions par rapport parce que ADT Azaki n'a besoin de bafement donc Bandekoto Tikabino n'a pas ça T mais bon a deux émissions bon première partie et puis bon deuxième partie parce que depuis Marambo et Bandina dans l'obité de la nation l'homme invisible voilà. Nga mutatini ngate na osime ono loba po to sala na za prêt au ça débat télévisé na muna mutu o ya kotsanga o mettre en cause ma muna loba parce que j'ai des preuves. David Monso héritier amènera le message tous dans le studio. David Monso veut produire Fleshingeta. Yoka bastus côté bano bimila pona ko bimila ona loba ngwa ebi j'ai des messages so bolinga bando panza ba communication ba message ya David Monso na conversation na ngai. David Monso alinga produire album. Total na président tozongi na témoignage yango anga produit ya mabete kakola te preso monite to koleka na ba trace TV ngabi na l'exade a clip a trace ya wera na trace TV to futa ta ba futa la ngwa ta $1 te na informer ba internaute koleka clip na trace TV et na ngoka fiche technique au remplir ba makambo au CD bango c'est tout et na ngombongo te ba futa rien parce que kolo directeur wa chargé à musique africaine chinois to so la kenda na trace TV. Oh, à produire, bon, biso a problème, biso ça m'a un grand mouvement, faut l'art. Nga to soli to discuter, bon, David Monso, bon, il y a un secret professionnel. Na souka na ngwe komi, faut libérer. Oh, te yaka na disque di photo kabanze mungabi, va payer la séance na grande armée, Toyoka et puis to discuter. Le premier rendez-vous, rien, deuxième rendez-vous, rien. Après, biso faut payer sa biso autant. Faut biso là. Na souka na ngo. Kenda penemona ezaka ba prise flashing et to pesi produit na suka nango maintenant je vais produire l'album d'Héritier enge bimela côté kuna biso to yebiango ona oloba Héritier yebi na podium yebe mutapesa nga numéro David Monso zona bina numéro na été apesa nga numéro après to écoute na susu na Paris na tongo to ke ngai Sankara veka pesa Amadou Djonge manager afali hein. Et puis David a ébouté non awera et tout ça on a placé bandagi avant Héritier le bamarambo album on a tapé un album on a zongi suko avant pour moi que non eza triangle et salama to ebaki mais suka nango ate ngana zakana pour na mon David mais suka moni que non contrat et aussi na mais tout ces ba habillement donc quoi qu'ils aient batouté pendant bateau bazana makambo roloba bazali donc moi je suis prêt à affronter qui que soit oya ko contredire mamanga na loba mutatini ngate na ngalo balikam na zongelaki mutatini ngate na lobi pasi comme moyeta manga etanga make mutu kei bato a maison me ba ozo charge mungu ineti ke yanki te ngana banga mutu te na loba clair
ezala hier héritier abi qu'on a vu na sola soit so devant poser question poser une question yo répondre na répondre on a loba devant dire abi que on a loba via loba vérité comprendre toi ben ennemi toi tika alors jamais ben ennemi et tout la vérité est lente mais elle sera triomphale comprendre et va triompher quand un jour yango eza wera mtatini ngatena ça doit des réponses za ngam na yo loba parce que trop c'est trop au vent d'abé tout le monde bana moi mike ba manquer respect ba loba n'importe quoi ça ne sert à rien hériter notre frère restera notre frère mais hériter la vraie raison à départ naé il était prêt à partir pour faire son groupe ba maramtu le kiwi c'est taki ba astuce mo pour na salir parce que musicien soit zolongwa alunga na bagi yango na be mission mususu musicien oya kolongwa que a eu courage à ça wera kinga na longwe hein un musicien na manso ko zo mbota wera boy paf ben ils sont danger le loba tozo forcer biso wera loba ni est-ce que héritier pour wera loba héritier bonne chance frère loba oganga on a TV te héritier quoi ko ya papa na ya bivier talanga na okene bona boya na besoin bien élection na bon héritier koli maison mère ya bonne chance okende na disque na prometa ki o soit ngam na produire ngo ekende mais les loba to mo force je crois au ba Facebook et wera lobité wera lobanini donc makambo na loban mati matika songo ezanga moko euti na motema nanga na vivre na bango et tout na loba les généraux et tout normal j'ai pas le temps de répondre to loba na lobelo mo boy omoni bato nyonso bazoluka de la forêt loba to nini matika songo elonga ba bébé cela veut dire que son na tche micro pas ADT Yankee cela veut dire que nana wera na mpanzi na ngawa ya droite donc ça veut dire que na tche micro pas wera donc wera anakati wana aoloba aosula na ngai nabi ke ba site elanda ba site boye bele boko benga ADT me ba bandela bino ka makambo mususu pe ezati pour mikolo bino boko mukaso na sali bolandi ndinga na ka kokundoela bino pour boya kaozo et bolanda mais ADT pour monsieur ezali ndeto lobi masolo wa héritier parti poto si sa mambo héritier akei mais lelo bocheka héritier mais héritier akei morote na bombi na généreuse nazo si sa non héritier akei morote mais héritier akei pe na bato akena bato maison mère akena ba mission ba hôtel mana ba chanteur à maison mère o wera rekiltaki akena ba chanteur ya Def Dominguez akena ba azu ba chanteur ebele totuni bango ba habiter vieux moi le bas des pépinières vieux mon pas ba mission ba bon peu ba mission ba te pas na droit ba mission et ouais ça problème te et bon bango tout balunga maison mais ba sala ba kendara tango ba oyemba ba pecho ba ba deuxième équipe ba tchara dam te mais pas ba vous comprenez cela veut dire au moins que wera son a différent na bango azak formateur wera zoka façonner après que la cause était sotali simana ba chanteur belé deuxième équipe faire la même chose qui ça Brigade, la même chose. Cappuccino, Fabregas, Déplique, Héritier. Ils font que la même chose. Et bien, ça que son moutalongwa qui est maison mais c'est ouera. Comprendre? Aki na ba quelques têtes où on a moni manzeku mutambunda, na moni ba pecho ba mvuluzi tout ça ba route na mbanza ngu. Comprendre? Donc lobi pe omona mamsusu miel, lobi mamsusu omona tade, omona eboa. miel vmana tadene bonde bazala baroko exemple au monde bango pe basali ba ozope ka deuxième équipe donc c'est pour te dire biso za nango sont montés à normal et Richard fait pourquoi azu yango ebike sur azu bango ba regarder toujours tempo on a rythme wenge vitesse a wenge c'est ça mais exactement sur azu bato wana ki azu wera la tête peut va non moni 3 jours to beti Richard a raté. Babi 3 jours azaki te mais na poto asomba déjà terminé alobaki azoya ce mon konzabi a robeta mais version mo ibima lisusu si je me rappelle bien aboya koya parce que ezaki ndo le soya bien invité si c'est comme ça là ils a raison te DVD obima mon amna to banda première chanson deuxième troisième a fait singeta jiba ina 3h du matin mati podium basali 50 minutes de spectacle papa wemba e bayembi eliana iko tinelanga photo bay wemba ekibadie show me the way ya kenko yango wana roga ba okoluka nzoto ponga yango ezaki bongo ezaki te bayaki pona concert puis na tant tobeta flashing eta bayaki na ba loge vous comprenez c'était ezaki raison valable te
ya kolobake ezaki présentation album te idée quand même Nathalie interview peut na répondre par rapport à conférence de presse par rapport à interview tout na envoyer les messages na répondre par rapport à et puis kolobake ezaki présentation album te ba invité bayaki qui était la première personne à aller annoncer que les invités allaient venir na concert n'est-ce pas c'était Héritier na les 10 mai na zongsi bat na mémoire Caribou Varieté ba invité surprise barozala. Pourtant, il y a le invité surprise. Il savait aussi qu'il y aurait Jibem Piana, Papa Wemba Fali et tout. Roga Roga parce que Fali n'était pas là. Roga pour Brazzaville et ça l'a représenté. Et ça, il y a une raison en tout cas, franchement, c'était façon bien été à Rolobake. Il y a une présentation album. Mais tant que DVD Robima, je crois, il faut confondre peut-être Maloba. Il y a un Maloba qui peut être un concert. Tout au petit stade Tata Raphaël avec Renaissance, je crois. Lundi à jour wana ngana yamba roga na Grand Hôtel na posé question na bi roga exo ba héritier watana balongwe roga ebisingai na ebité héritier longa na bi héritier na mouvement. Bon voilà, héritier longa qui avant une semaine il y a concert wana. De tous on a penato ça télé la montre ba question zaki. Il n'a rappelé bien, en tout cas, de la nation, s'il s'agit de M. Lekim, on a volume 2, parce que fanatique na biso, a blessé, biso o basali na bango, tous a versé, na ma kamusu ba popo o ezali mensongère, vous comprenez que biso tous nae kolobaka vérité. Natie, je suis à Kinshasa, na poto partout. Oyo de la nation ozala parce que droit de réponse c'est ça la maka. Je crois que matika son ozaka oyo yum to poser nga question lobi pe o les concernés oya roya asa de mentir ça la to zana ngisa go be nga be yanki yaka tout ça la affrontement coûté plateau rase likama mwesi là donc nga je mets point final na oyo makamto balobaki eza ba argument moko non fondé et de deux la raison valable il y a deux parts il y a héritier et qui héritier à Koli à sali saison d'ailleurs pour na lelo na niveau ya makambo ya koumé na wenge lelo na rolo ba héritier plus ancien que les ferrés pour celle bamboule belé qui ba la cosse ba tout c'était normal il y a rosa clair que non voilà je quitte au lieu za na susu na ba assiste makambo ba buka lupangu ba ADT yangimbu ba boy banzembo o ba invité ba na concert ça c'était embellir la lettre mais au fin fond la vraie raison, Ezali, où ils ont évoqué dans 4 lettres. Et puis, pour la biche, ils ont prédestiné avant, on le savait 3 ans avant, qu'Héritier n'allait être plus avec nous. Il y a une provocation des guerres avec ses amis et tout, affaiblir Wenge Musique à Maison Mère, qui est plus des grosses têtes, parce que Wenge Musique n'a pas tomé ça na bon rose na ba grosse tête bogar moi za kotoyo mutu moi za pression koto tamba bimananzela et ba mission ba orchestre msuba ko ya le bien mais l'autre fait banda le bon t'es pas long les yango lobi marambo le bien mais Richard biki wenge tambola na zolzina wana c'est bien pour me marambo to lo ba OK a faiblaki wenge na biso parce que ba départ yé boye tanga ba commentaire ya batu o na marambo lobi batu ba rappeler ngana o do ba makambo fanti ba loba na ba o parté o so iza pona biso lelo na ndimi mabe na biso to gérer bato to gérer ba makambo mabe ebele na ndimi yango ouvertement lelo que biso to gérer mabe ebele pour to lingaki kimeza na famille on comprendre voilà na ndimi yango lelo excuse na fanatique o bolela bosala tout mabe o bomeke no fa mabe pour to za large biso yo soki ba suspendaka héritier na kakol ba uta Suisse ba bunda na cappuccino webi basala tricage mo contre cappuccino babambi so cappuccino kiti basispandari kakol na héritier na rappel bat bana bonne mémoire on a héritier na wera bi akota arrêté punition suspension comprendre et en vrai héritier anoya na ndaku ba exaucer ba kota e ba batami mais président prendre héritier na parler mais est-ce que pas na ndaku musu ba ko sala ambassadeur te prévenir kozwa mwana ya mutu à travers na yo aminer autant chez classe au vent na et tout normal bansu ba vrai parent na yo ebité quel amour aux porter na mutu vous comprenez héritier vrai maman na azali mais maman pas tazaki beaucoup plus à côté héritier ou razaki beaucoup plus que papa héritier donc voilà amour ou wana eza inséparable et aussi la beauté na biloba loba na ba manquement de respect à batum sous o héritier mo tinda bango te bango su basali et ça a bien été. Donc, pour mettre point final dans les camps Oyo, on a terminé par rapport à Olobake, vraie raison à départ, il y a évoqué dans la lettre.
bamakambo mosusu wana ezalaki nango prédestiné ezalaki tout normal ezalaki bien préparé ya normal mais héritier ayebaki maison mère eza ndako na ye mbula ebeta te soki aza na besoin nango aoya place ake biso totala ti aza na formation fa démontrer bafere ozoloba na eza lokola ntango borépondaki oyebisaki ke aréfléchir nano yango obi place akei esimba te eza ndako na ye ozonga topusaki na réflexion mpo ayeba parce que peut-être souhait awere ezalaki un cadeau eloko mwa ndenge wana ndenge peut-être promesse album abanda osala yango déjà chantage koloba voilà il faut pression c'était ça mais na façon nazolobela maison mère basalaka guerre na propre camp na yango te maison mère moto efaçonne olinga te aza mwana wenge bato baodéplore bamanda chante nalanda ye manda chante alobi bano nyonso wera abimisi bamotema mabe na sens nini wera azorépété na kasavubu koto fere koto héritier koto kuna okaso nani abi mpo na nini boyeba korespecte papa na bino okotya mpe place mosusu wana kutu baya baene baoloba yango biso tokoloba yango te epuis eza te so répété pemene ya wera nde odimine force ya wera non bango baosala yango na ide nini baosala na ide ke il faut batingama kaka vie na bango batingama ntango vie na bango baosala na bango mpe nkombo yokende na ide wana mpo toyebi idéologie par mpe baosécurise parce que batie na katikati babana ye kote ofere kote héritier vie na katikati baosécurise ngai na kolobaka héritier alanda exemple ya bao bakende avant ye te asalaki héritier to bana héritier dernier fils tout asalela yango adémontre bango que ye aumeli koleka bango avandi na tata trop azwi force momboye oyo malgré dernier mot ya papa ezalaki te mais asala te ke neti bango mposo asali neti bango je crois ebanda nango debi ezala nango bato bakoflate bakoya bakosala tout bakokumisa basala tout mais ntango bamosusu okóma kote mombo okale bato yango bamosusu bakozala su te mais wera nso na kozala kaka donc yango nalobaka no biso toza baya na ye bachiba bato tu bamoni mito bagrand frère tovandi na ye 16 ans ensemble toyebi mabe na malamu on fait pas la guerre avec son propre camp donc nous tu as besoin de notre bénédiction ou pas nous sommes pas des dieux mais nous avons des conseils on fait pas la guerre avec na répétant mosusu donc sur landaka nzela oya bayaya balekaki faire la guerre avec papa eza sens monté et un non sens et il y a un intérêt à la guerre na wera un intérêt et porter nini osala nini et l'autre peut-être lui-même n'a pas besoin de ça mais les gens qui l'entourent va pousser nous on n'a pas peur de la guerre wenge zo banga guerre te wenge ba fanati ba pour monaki kanda mbala mo stade tondi donc c'est ça atambo na idéologie azana formation oyo azo ayebi batikotak ndenge zalaka asala biso plaisir que lelo aïba devant lui, il y a Ferré, il y a Lacoste, il y a Bill Clinton, il y a machin. Tous les gens peuvent le flatter, mais ce sont des adversaires artistiques. Adversaires artistiques, concurrents naïe, oyo, il faut un art à battre bango parce que n'a premier pas, bango basi basali pas. Donc pour y avoir le kabat oyo ya okuma na ti okuma na point wera, c'est trop parce que aïe peut consciemment que nazo critiquer te na lo baté bato ameka pe guerre na oyo son ndenge ya ba adversaire to yebi de ko sala classement lelo qui lelo na Congo donc ay ba place vienne azali ezate que guerre ozala donc conseil na nga na kopesa ka yango wana na ba massa o ba entourage nde pota conseil ya malamu ndenge bazo condamner biso lelo bato pe ba condamner bato baza wana bazo pesa conseil ya kotia ba lettre na biso ezaki na faute internet o eza brouillon ya bima batamaele ke biso bazoba ya koyebisa ye comment lettre ya démission na machine ke ezaka na manuscrit donc voilà nani azazoba nani azoba te héritier oyo aza papa na yo aza grand frère aza mututu oyo asali ke yo lelo bazo na monde entier bayeba bato bakomisa yo nga nazoloba yango en tant que yaya esali pasi na nga moko bakize ke soki yo longwa nazo s'adresser siko na ye na message na longo linette soki yo longwa maison mère po na nga yanki pour na boya ki banzembo parce qu'ils avaient raison évoqué hier autour na journaliste ngana répondre et puis les fanatiques ba landi na ba interview et tout domaine en ka domaine à côté nanga je suis désolé de haut et de bas oyebi qui est yanki et pas na yo ngana biza pana et oza pananga faites bien ta carrière bonne chance makambo toza bien mais makambo ya rola tsabato makambo na mtuki olongwe po boye pour comment ka bon ba réseau ba mission bolongo olongwe déjà c'est bon ngana yebi olongwe par rapport ya lettre beaucoup de lettres eza vrai eza faute eza vrai eza makambo o ezala déjà yo nanga to yebi mais eza kaka ba excuse merci beaucoup
tous avez ennemi te so to kutani to pesa na mbote to yamba to ça mais to comme nzela différent yo ça comme patron ngana na mona musale pa ya Werason voilà quoi donc ba tout ba vient ba docteur ba tout oyo batangi ba kombo basala ngo teke po yolongwa voilà yo poza na mabe na wenge o biso to supporta vous comprenez vous avez ka malamu te donc le biso to komi ba mabe koleka ba mabe tout yo sala inchallah nzambe ka mutaebi. Ok, merci, merci Wana. Qui parole, il y a grand frère, il y a collègue, il y a ami, il y a héritier Watanabe, ADT. Alobiango namonte momoko to sali émission, dès que le émission ils ont droit de réponse. Droit de réponse, ce qui veut dire héritier aux poto, je pense que tala biso bateau baroye bisayo tala. Ce qui muto alingi ko contredire oyo ADT alobi Kleboa yango ezali dispo yaka benga biso ba numéro ngwana eza affiché na se ba ope ba moni ki to lese bango appelez-nous ba ope ba moni ba sepeli parce que na vie il faut que la vérité et bimara kaka na moto zaki nende ba bi maman mtaye bara papa mwana quoi maman mtaye bara to moni o za kolo mwana o kuna kolo mwana te donc eza bongo. Merci Nabino. Avant aussi ça a été n'habité s'il y a quelque chose à ajouter. Quand on va massalanga, on va fanatique toi maison mère. Où est maison mère, ça ne tombera jamais. Où est Werason de Azamusisa Wenge. Massalanga tout na poto, ba Kems Dikima, ba Vicky Kankon des sous intimes Yambwa, Pesimbote, ba famille qui n'a mobimba, ba Sylvain, ba Gimalela, ba Maclodine Kinois, unité d'élite, hein. Dimitri Ballon d'Or, Bike Cour suprême. Nabo santé Calvin Lengi maman présidente Louisette Lukeba tunanga bike na Dimitri nabo Tommy Boy na pesi nombote cours de grand Ligue des champions pas de fanatique bo li trop bo senginga trop na lobby on a répété pour na clôturer mati côté kutu bete na ngosete na salle émission na président ebina été kutu manso sur atalon ba ebisie manso au silica parce que bato belé babaki tolo baraté tout ça na bisolution to ki pété to beta kara mais naza mutu pe na motema pour na les capé ah yo ndeni bo sala ki bo epo c'est trop ça l'émission par rapport à ba raison na parce que ça impliqué na makambo na ba bi ke yum to sala kake parce que balobara trop graba biso batabi do ça ba mission balonga pas maison mère fanatique ndé color orchestre ngate na wera e mo pe orchestre na bango ya yete za ba fanatique ba bina ngate ADT follow ba e ba na lobby na tie loboko na ngayango sur la tête de mes enfants banangami bali Christian Vinayen o mama lo ba a soza lokuta atanzambe azwa bango parce que yemo héritier a imbara nazala terre na lobi yango susu ayoka Moïse ya kozongela dete yankimpuyi oyo bosana na Egypto pharaon alobi avant tika ekanezala pharaon asengi kan po baliberenga bana Israël to bakenga na tikali pharaon zaki Moïse zaki na likukuma ko lo bate faki Aaron azala pour interpréter donc yango kanna ya Moïse bono zaka abeta banzete ta de faki Moïse azonga susu abeta sunzete fleuve Nil efungama azonga susu akuta na pharaon atala sous miracle oya banyoka ngana na prison donc cela veut dire ayebi pourquoi considération on appelle ça vandi na tiema main coupé on a lobby kaka et engagé nga et puis na yebi on a lobby je sais justifier ce que j'ai dit et je na justifier plus tard et puis donc team qu'on a kufa na changer discours. Je crois mukolozo Sankara akoloba mukolozo Kakol akoloba peut-être makamusu Kakol peut échapper mais bato belé même mukolozo wera banoka na tourner page pour na mona trop biso sko ba yaya to supporter to koloba raison na zongi sur raison ya départ hérité était prêt déjà à faire son groupe à voler de ses propres ailes où ils allaient raison évoquée dans lettre naé ba makamba ko funda biso ya ba docteur ya ba makamba ba pangu eza ba embellissement ya sujet ya départ donc voilà ce que je pourrais dire yango wana il y a pas la polémique bo ça en polémique tant mutalobaki biso zaki accusé tant au seul droit de réponse au fingama nandimi ba insulte tout ekoya mais eu égard à tout ça héritier restera toujours mon jeune frère Auzananga a commis patron et orchestre aux alato kutana limité sur le kutani to betana kara to pesa na mota de to lobaki boneni na lobaki ba yope lobaki bondeni o funinga pa batuko wata biko sa ma devie et les grands ngo après to betana bakolade mutake monsieur commis il y a le kana tout nous on n'a pas perdu la guerre
tomesana na ba campagne, tomesana na kutonga, tomesana na kofinga yepe amesana na kofinga bakamutu ebele. Donc je dis et je vous remercie na pesi bana Paris tumbote bana Belgique, c'est ça. Le faki na loba kaka, fai to loba eleki. Ils ont des personnes na lobi boy succès a wera sili o wera o batu musu ba wana interprétation. Yanki a lobi boy pour na beauté. Je crois aux allez na répétition, aux allez na répétition moi nenge ça aux na stade. Donc voilà c'est quoi. Donc bonne chance à sa carrière na bien, mais on est toujours la famille maison mère ezan ndakunaye qui ne fait pas ba erreur oyo ba ya ba salaki. Azo berere ya ba ya akomisango ba raison ba force nae pour akoba comme correction pour na makambo pour akene malamu totala to prier nzambe aza lobi za esengo ezala honneur a wera parce que ba tout ba vendre ba wera za vrai géniteur ya ba artiste. Voilà na Congo moko te ko banda lomboti lelo tabimisa bato. Voilà webi makambo deta lobi ambalamo elo ngo elingai ndabo baksango mikolo na bandi na otuna ye moko moi kamera moto loba conseil auto loba ide mo elingai yango na tuni o temi na ye ndeko na yo to camarade na yo wapi elinga o telimina ye aza ndeko na yo to camarade na yo akoza ndeko azokoza pe camarade akoza pe ennemi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Idéologie elinga mikolo do o telimina ye soki na pesi mbote na moto te na sali sumu Patrick Moulele en tout cas vraiment koto okatate Patrick Moulele Sami social na ebi pourquoi na benga kao na bosanité le mystère papi kapai ya car déjà c'est bon dire tendre maram tout pepelo bimisa mbongo to pona ka wana mais c'est bon kitoko na ebi que temps avant aussi ça au répondre en 4 na ba seconde parce que to kabola bato mosusu ekomi po basala maram na bango fo bafinga matika songo to fodi akimbe po ADT akangi bango ba YouTube po bazoki concerne ndenga muibi te biso na olo balikambo moni makambo ba américain ba ranango déjà ba congolais to lingi makambo ya ofele mamuto ofele artiste a vivre na ba droit oui rana compte na YouTube net il consacre à 3 jours o ya ba renaissance bloquer ba YouTube ba tebele et si tu as un contrat na scpelisa.com na pesi na sa publicité to sali contrat o raté qui ba droit na ye ya YouTube ya ba vue ya YouTube et pas ya scpelisa.com donc yo n'importe qui kolingana o cha image o raté sans autorisation so YouTube a bloqué na ba Jay-Z ba Puff Daddy ba Maître Games ba La Fouette ba Nani même Fali eza na déjà eza magité ndenge za bongo ata yo net ngapena na chaîne net ngapo yo bloqué ba mo finganga tenga na bloqué c'était ba fingo ndeni net moné to cheboy net to soli boy eza yankiti mta sololi eza image a wera te moyen ba bloquer ngwa te de faut senga permission yanki est-ce que c'est bon tiens interview tiens bon na bengi c'est pelisa botika ngo biso autorisé ngo de voilà eza ba norme internationale o ba artiste ba grande ça ba tambo nango eza te image a wera komba wera rotanga ngo na bulu yeke ngona mutu mo boye mutu mo boye na niveau même pas rang social a wera mais azo finga wera na YouTube on comprend yango to pesa ki penda que non scpelisa.com na ba avocat ya mindele ba komeli YouTube ba komeli Google kendenge za wana artiste non est comme protégé kokoma komba wera bi koma komate soko komi na site na ba ko bloquer yango na compte YouTube bloqué na ba vie donc cela veut dire qu'on est nango ba congolais ba komi ça on est des problèmes et ça problème té et ça la makabo ça la semblanté les artistes internationaux nyonso bazala nango basala nango déjà et ça a raté ça ba tout na club wa bisoto ebi ndenge zala et salamaka merci ADT bino quand même na club wa boyebi parce que boza sita munene petit nanga ndombolino leader ayebi ke zara bongo a respectera tout na ADT natia ta quand même bonne manière wana ezalaka biso peto tuna kita détecte makambo wana ezande no biso te calme bo ba bate vena na pole bate belé ba iba nango donc boyebi na bino ngo ezala me bate basala na nanko Didier Masuki Mandefwa Pembe on a vu na Didier Masuki Mandefwa mikolo comme nango otanga no komba jibe otanga polémique te mabende na ennemi na muto anga comme so ennemi wana fo lobi ADT bandika nga na muto temi na ye andeko na yo toza master na akoza ndeko akoza la master mais akoza la pe ennemi muto akole kolia na ekenge muto kolia na ye muto koboma yo. Merci ADT, merci Layo. Voilà, la ébique Batunio sur Basepeli, donc Batunio sur Poto partout monde entier. Au Botar émission au Bozar au Sepela.
Bon, Monique, on a clôturé cette émission. Tu as clôturé Marambo, il y a héritier, tu as clôturé Marambo à Boye Boye. Boz à la l'aise. Matika Songo, nde tolobaka ke to musala yango moko ezoloba biso tolobelo te totika nyonso nzambe atambusa biso ndenge alingi. De la nation club oa na pesi mbote place aux l'homme invisible puis chumanga ya papi gain ya ba gain ça veut dire que Nathalie Okoto na moni Okoto na préféré Nathalie na katikati o temina ye ande gona yo toza master na yo yo moko mituna o na o ezokoka na pete yango na bima mbosala nga esa motema pasi ozu abi oza na nini wana eloko te Fredi Akimbe tobeta ngo kana ba machine wana po choisir te